tukela ki avant que nous va répondre sur la place ni to komisi ko. To suka hi place zake atia ba rivière atia koma ki 4 wana to stop ese ba kombo ba 4 rivière wana. Oyo za ko pesa bango ba mai wana bino. Sikoyo apesi bango biloko nyonso na kati ya jardin. Nzambe atili bango condition biloko nyonso na pesi bino kitoko bolia na bino mais sauf nzete moko atiaki na kati ya jardin ya nzete ya bomoi. Et puis atili bango susu nzete mususu alobi oyo nzete mususu ezali nzete ya koyeba mabe na malamu. Sikonga place wana na kompena kapenda te nini pena nzamba linga koloba. Osomona apesi nzete oyo ya kati atia nzete wana katikati ya jardin. Yeah, nzete ngo alobi ya bomoi. Et puis nzete mususu ezalaki wana susu alobi oyo ya koyeba mabe na malamu. Vraiment naza perdu na likamango ntuka soko koko. Bon, na ebi na ngate mama ani soko silisi parce que na tuna ki oyo tsu makamne wa lega kina jardin de den. Yeah, ne bongo nda ebisa ki bango ya banzete nyonso bolia na bino menjete oyo bolia te. Soki bolia ngo bokokufa. Merci. Awa tokomi na point O toza na kati ya jardin de den na banza batu nyonso baza kozela sikoyo point eligeya ya makasi oyo za kokambola ba religion na mabele oyo ba famille na bato belé concernant sujet oyo. Tokomi na point où Nzambe ye moko asalaki jardin na ye. Et puis ayebisi Adam na Eva ya kana ba ya ko changer ba bino ba walia kana ba. Mais question na zala avant tout continuer mama Ali, est-ce que na tangu wana Adam na Eva bazalaki kolia pe banyama nso? Yeah, baza kolia nyonso, banyama, ba fruits, biloko nyonso. Ola si. Yeah, aba ndunda tout ça baza kolia. Yeah, baza kolia ngo patila iba biloko nyonso. Toza koya. Mais en attendant, tu as un héros, Adam na Eva makama kolia banyama ezalaki te. Baza kolia banyama te ka ba fruits. Nzambe elobi yango bien te, tika na rendre vie na bango facile. Ye moko asali bango jardin, baya kolia ba fruits kaka, nayoki na bakombo mosusu wana te. Banyama bazalaki na bango, mais en attendant ba fruits kaka. Raison na biso banyama bazalaki na kati ya jardin parce que mabele tondaki na kolia makambo nyonso. Et puis pourquoi Nzambe alingai balia kaka ba fruit na air oil. Alléluia. Alléluia. Mais kolia banyama ezalaka te. Adam na Eva zakolia banyama te. Ti na minute ndenge tozali baza wapi na jardin de na Nzambe asala. Donc oya komona ete baye kotia loi Nzambe oyibolia lelo nzete nyonso eza kitoko awa onga na permettre mais sauf nzete ya bomoi bolia te. Et puis nzete mibale ndenge loba nzete mo batu mibale bakao balaki nzete bali no ba nzete zaki mibale ngana tanya na bible keno kutana na yo yela biso opinion na yo nzete ali bosi abo moi nzete mibale ya connaissance ya koyeba likambo ya malamu na mabe engo bakina erreur ba yeba ki malamu tu n'est-ce pas? Yeah, fais ça ba yeba ki mabete ba yeba ki malamu te peut-être les places auto comme ici quoi. Alors mama Ani naza na question mo na pesi yoke banyama bazali kolia bango te na Adam na Eva. Naza kolia pona prouver kananga pourquoi bazali kolia banyama te. Kasi mama Ani yo continuer. Ni nango yaki siko mobeko bazubolia te. Continuer. Yeah, ba yebisa bango balia donc nzeto wana ba mi akosimba te jour ba kosimba nzeto wana ba mi kolia ngo nde jour ba kokufa. Sikoyo jour ango Adam azalaki te. Soki pa kenda ka wapi to yebi na biso te. Eva azalaki kaka ye moko. Yeah, amoni kaka nyoka ayaki wana nyoka ebisi ke atunie donc Nzamba ebisi bino bolia biloko nyonso kaka nde loko moko nzete oyo bolia te. Eva lobi yeah, Nzamba ebisi biso tolia biloko nyonso sauf nzete oyo tosimba te jour tokosimba ngo jour tokokufa. Bien, bokufa na bino te. Mais soki bolia ngo bokokoma nde mayele, bokokoma lokola ye. You know bokoma lokola ye. Ti Eva lobi ya solo wana beza solo. Abi ti Eva donc nyoka convaincre ayebisi ke ti ya lobi tika na mek. Tanga meki pe ali yango sepeli na nzete yango. Tanga sepeli na ngo mbala moko mutu na Yesu koyo mo yebisi ko mabe na malamu. Tanga sali bongo azun tango Adam aye azusu fruit yango apesi pa Adam. Et puis Adam tanga lepe fruit yango Yesu susu amoni sikoyo mutu na efungwa mineti ayebi siko mabe na malamu. Et puis tango basalaki bambala mo bamoni ka bakumi kaka mutakala. Et puis
bakomi basiko bake babomba mina coin basino bakomi siko bakomi koyoka siko soni ozomona donc place yango pene eza ndenge bien mama ani baerreur liboso bato tosalaka ntango totangaka place ya bible oki erreur nga mpe naza kosala mpa nasala recherche oyo mpedi façon approfondi ya koloba ete ntango adam ayaki c'est comme si adam azalaki présenté yango wana tokanisaka kasi mama ani tika nayebiso ete ntango ba eva nyoka ayebisaki ete balobaki na bino nzete oyo bokoki kolia yango te Eva, première réponse apesaki oui, alobaki na biso tokoki kolia mbuma ya nzete oyo te. Et puis abakisi lisusu ete mpe tosimba yango te. Kasi ngai natangaki bino namoni nanga place nzambe alobelaki te ke bosimba nzete oyo te. Alobaki kaka bolia fruit ya nzete oyo te. Me banzete yango mpe ezalaki mibale bongo nzete mosusu. Ordre nini nzambe apesaki bango? alobaki banzete nyonso balia na bango kaka wana balia te bongo banzete yango ezalaki mibale ya plantaki ya banzete ezalaki mibale moko balobi moko ya koyeba mabe mpe na malamu mosusu ezalaki ya bomoi donc baliaki kaka na oyo ya malamu na mabe n'est-ce pas mais oyo mosusu batushaki yango te n'est-ce pas bien place wana na eza kokende mpe malembe émission na biso elingi ekoma très calme ezokende mpe na ndenge ya calme mais il faut ekende bongo makambo koloba lakalaka mingi na temps oyo eza mingi te mais toyoki ete awa asolola nyoka epuis ye ale epuis bible elobi apesi yango na nani na adam n'est-ce pas epuis adam mpe ale place notangi na bible eza koloba ete adam sikoyo adiskitaki na eva te mpona nini olie nzete oyo bon namoni yango te mais oyebi ke tina data lelo bato bazali toza kotia bacommentaire oke ntango adamu ayaki ayebisi mpe eva nani yango atindi olia mbuma oyo epuis eva abengi pardon lia kaka parce ke mpo nayebi nanga te me ngai nasi nayoka yango me ndeko soki oza quelque part oza koyoka bamakambo ya adamu na eva ete eva ntango aliaki mbuma bongo adamu ntango aye boye na boye kende kotanga bible epuis nasuka koyebisa biso soki ya solo bamakambo eza kobimaka na laka ya minoko ya bateyi ebele bakomi na mokili soki eza ya solo te ya lokuta yango wana tobaki lelo mate ya lelo na motu opinion na yo eza libre kende kotanga surtout bible place moko ezali te na bible eza kosala ye te kolakisa ete adamu na eva bazalaki na discussion concernant kolia mbuma non eva ale epuis azwi yango apesi yango na nani na adam na même place na même moment bango bazalaki wana ce n'est pas que moko azalaki absent non les deux étaient là mama ani sikotambale yango bible elobi ete na nyoka ayebisi bango ete jour bakolia yango miso na bino kosala nini ekofongwana siko miso na bango efungwamaki epuis bayokaki soni nda eloko ekamwisa ngai naliaka bafruit ya ndenge na ndenge omona fruit yango nano omekango tolia yango olia yango nana yoka nanga tolie fruit yango oyoka soni n'est-ce pas oyoki soni mais bango sikoyo bayoki soni bien mais sikoyo bayoki soni mais pire encore baje kobombama n'est-ce pas babombani et puis soni na miso mais sikoyo bango babombaki soni te bakenda kobomba nini bakenda bomba nzoto mpo bakomaki motakala baje kobomba nzoto na bango oyo epesaka bana na mokili oyo ebotisaka oyo esalaka procréation na mokili liboso bazalaki na bilamba bazalaki ndenge nini mbala moko bakomi kaka liboso donc liboso bazalaki na bilamba bo bible elobi te depuis kala bazalaki na bilamba te mais mama likambo yango oyo miso mo ekofongwana etomoni yango ya solo miso esali nini efongwani epuis balobi bakokoma neti kaka nzambe place wana toza koya koma satan alobaki na bokoma banzambe tomoni bango bakomaki banzambe to bakomi banzambe te tokotala mama ani na banza tokomi na point où na pose mpe quelque baquestion na bible osi oyoka nkolo eso alobi te ngai nazali nzete ya bomoi osi oyoka yango tembe eza te osi mpe oyoka place na bible bazali kolobela ete nyoka wana ya kala dragon satan osi oyoka yango deja nasi nayoka yango vraiment na kati oyo maloba te mpo nyoka yango mpe naloba na nyoka mpo nyoka aza wana nyoka yango mpe azalaki makasi mpo nyoka alobaka te sikoyo nyoka alobaka te ndenge nini nyoka azokende koyebisaka eva ke soki olie fruit oyo ino likambo wana azocomprendre yango te yango wana oyeba te oyo eza kokende mpe malembe parce que bapoint ebele tokosouleve awa soki nyoka alobaka te nyoka azokende koyebisa motu olia fruit nyoka yango alobaka te ndenge nini mpena nyoka akenda koyebisa eva soki olie fruit oyo epuis azosola mpena ndenge bible alobi azosolola mpenza na lokola motu na motu azosolola donc nyoka ya ntango wana basaka koloba na wana
bakestion oyo yango mute okumba biso deba ya makasi na deuxième épisode na biso toza kokende toza koya pembeni ya kosisa premier épisode na biso toza kokendaka bakestion na mama Ani continue kopose yango mais nga naza mpe kokozi kopose bakestion est-ce que soyoka na place wana nyoka ya kala ye dragon Lucifer Satan osi oyoka yango n'est-ce pas toza koya aussi oyoka déjà ete mutu oyo asambelaka aye na église et puis amonanaka lisusu te et puis na pembeni oyoki papa pasteur mama Mbikudi mama diake diaconesse batu baza komeme mais papa Jean tomonaka ye lisusu na église te et puis oyoki papa pasteur bi asi akufaki et puis mwana moke aza na pembeni na bi te ntango naza koya na église nakutaki kutu place nazobetaka dame na ye